Déjà, ma soleil Zoya Menaya depuis 6 heures. Depuis 6 heures, Bananga Bayete, mais le col papa Oyo, Angabi Misabiso, il un complot monté de toutes pièces par les gens du FCC. Ce sont les gens du FCC qui ont mis. C'est eux qui sont à la base de l'arrestation. Madame ou papa? Apparemment, nous avons observé que vous êtes venus assister à la libération de l'évêque Pascal Moukouna. Quelle est votre réaction, s'il vous plaît? Cela prouve que la personne de l'évêque Pascal Moukouna est un serviteur de Dieu et les Dieu l'a justifié. Voilà. Et vous avez constaté parmi les deux sens qu'on a accusé cette arrestation, les viols et l'affaire politique. Un complot monté de toutes pièces par les gens du FCC. Ce sont les gens du FCC qui ont mis. C'est eux qui sont à la base de l'arrestation. C'était pour arrêter la pression de l'éveil patriotique lancée par les compatriotes, évêque Pascal Moukouna. Voilà, merci beaucoup. Mais apparemment, aujourd'hui, il y a plusieurs militants de Renaissance. Vous aussi, vous faites partie de l'équipe. Je suis un ancien évêque libyen au milieu de Renaissance. Je crois que la Bible ne défend pas d'échanger les clés parmi les 10 commandements que Dieu a lancés à Moïse. Et même la Constitution ne les défend pas. Alors, je suis un René, ex-évêque libyen. Il n'y a pas que... Aujourd'hui, vous êtes vraiment très content d'assister à la libération de l'évêque. Envahi de joie. Et cela prouve que c'est un serviteur de Dieu. Mais je tiens à dire à la personne d'Onégine, un villageois tout fait, qui vient du Kachaï, arrivé à Kinshasa, on a appris comment porter des pantoufles ici à la Cheka. Il a beaucoup appris à la Cheka et il devient ingrat. Pourquoi? Voilà. Merci papa. Na minute on a moni déjà ma soleil Zoya Menaya depuis 6 heures. Depuis 6 heures, Bananga Bayete, mais le col papa Oyo, Angabi Misabiso idéologie, mais ya makambo bomba, mais ba bomba vraiment la kacha libulo. Tout le monde déjà les autres éléments et so pesa biso pe sengo na senga tous les peuples congolais toye awa pona ko soutenir mboko ya biso na ndenga mabete pe na ndenga tribalisme te na ndenga ke noto za la kabu moko lokola président de la république a le plus à la tout droit loko toyeli awa awa toye ko finga mutu te toye ko lakisa ke non tolingani biso ba peuple yango na kikongo balobi ke non tuzolana tunanganga nai tolingana toyeba mabe na malamu toyeba mutu mabe na mutu malamu et awa ezateke toye pona IDPS te toye pona nini te toye kolakisa idéologie ya bana mboka mutu oyo akangamaki na libulu ayebi te na ndenge abe natangi kombo mutu te merci pona ndenge oyo kosoutenir biso awa merci merci Tout
Oye Benago sepela po justice esali mosala na ngofa tibeton oni lelo eveka aza libanda bakiteye oye po toketike na ndako wana esengo mingi biso toyekutuna bakabonga ya fibo ataki président na biso osepeli ndenge abimi po kozali na prison biso tobandomona ngo mabe makasi ire na biso ezaki ejour tomoni libanda pratiquement ça il va combien de temps? Ça les 3 mois, ça les 3 mois, est-ce que justice a monté mais ça les acquis ma politique ma carrière qui est très acquis ma FCC bafinga bango soit babisela bango sur le vérité komuna okolo basalela baturo basalela bapaster ebele babuzoba wana bakutino Fernando apekaki mpe na boyi kame nzambe aboyi na ye lelo azobima toyoke tiretina ndako wana eseni ebisipena bana fibo nyonso ntina poto batos bazolanda biso boyebake lelo le 25 mardi boyika aza su na prizo te toyoke tiketi na ndako awo eza plein zela kutu eza te depuis 7 heures ti ere oyo toza awa ti ere nyonso biso tokokende sa ye te boyika kutu na tembe sans condamnation. Binago alobi na 8h ya répondre na 8h15. Bango bayaki balobi renaissance eza ya kadila toki ko annonce message ayebaki renaissance ekela basupporter ezala ya mokuna te ya kadila te ezala na biso tozwa koya ntake président tozwa na ye atoine sur le terrain toko néglige ye te po asala mpe ebele na équipe soki mpiko aza lelo eza mpona mwana mobali oyo toko néglige ye mpe te yango toye tosoutenir ye mpo tolakise biso tolingaka ye ye malinga biso makasi message na ngai soki ezaka aza mosali na nzambe alimbisa cibola alimbisa motu nyonso badeni lesi bato nyonso bapinga ye alimbisa mpo biso topinga ye ntina stade alimbisaka biso onesimo oza moke so tobi tolekela place na ye wana eza lobango ya bato ozokutela totie na se onesimo alobaki so moko na bimi ya pasola bible tozela dimanche oa pasola lelo epeka bimi ye soa pasola bible yaza mouchoir epeka bimisa na poche ya pangusa milio ya bwaka eloko te badeni lesikoa eloko te okima awa uti ozonga kutu elongi batampo ozwa succès po pinga mokuna na televizio na église moko okima deja na motel pikine okomi na kiyimbi kuna na matete toyebi oza suna eloko te mwasi nakoma oteya bato 12 personnes na lelo mpo ozonga susu denilesi po pingaka mokuna moto atondisaka bamartir atondisaka baveme suwa
Merci beaucoup. Moi, expérience, je crois, message à nous, ça dépend de mon papa. Après, ça veut dire que moi, avec les images, juste comme il pénal à la émission, quand on a la radio globale, tu peux avoir juste pour vous ramener à l'espoir, donc ça veut dire assurance. Par exemple, les canaux RDC, pour ça, on a des informations parce que tout ça, on a vous c'est le papa. Est-ce que vous pouvez cacher s'il vous plaît pour la message qui est là, est-ce que réellement appliquer ton boulot qui président bon, merci beaucoup, papa. Est-ce que vous avez un moment qui est malwa politika eti kezele pasere kuya wakukole mwana mwasi tibona mamu mukole kimwana to kuna mwambi wanzapi seke mushi. Merci beaucoup, papa. Message que nous avons lancé dans le monde. Nous avons l'ensemble de libération et avec nous avons entamé le président et la Renaissance du Congo. Nous avons fait ça comme un film, on a fait qu'on a déjà au Santé. Nous avons fait ça par rapport à Yachoué. Sakijila kipa tukati mfumo wetu wa ekipa wa Renaissance Basere Mukuna évêque. Merci beaucoup papa. Et moi message l'équipe de vos papa on quitte à moi de cacher s'il te plaît. namoni batembele apparemment bato baye kosuporte libération baza bato ya renaissance yo namoni yo na teni vraiment ya ville. Est-ce que ozali membre ya ACA ya ACK oza moto ya renaissance to oza kaka famille? Je ne vais pas vous saluer parce que je suis un pasteur de la Bible, on est pour nous soutenir. D'abord, Hazard responsable de la parce qu'il y a justice, il y a valeur, il y a et puis plusieurs fois. Ça n'a pas de sens. Pour violer la malamoko. Peut-être dans 18h à minuit, réaction à les
Comme organisation qui était déjà venue, juste le mec qui vous a fait, il faut le gars de l'esprit. L'Europe a fait la merci beaucoup mon amour pour l'éclaircissement. Fidèle internaute Bana Global TV Kandé Tolubara, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je suis très content de présenter Bino face à la caméra au Tozaki à la prison centrale de Makala sur 24 novembre à Kata Selembao. Bana Renaissance batondi na ndenge ko sakanate ba milita pena ya Congo parce que Congo ezaka mboka la biso l'évêque Pascal Mukuna za congolais ba Renaissance pe ba congolais bana seka pe ba congolais to yaka juste pour soutenir libération naie. Nous sommes très contents de vous présenter cette émission. Abonnez-vous massivement parce que chez les Arabino on se retrouve à la prochaine occasion. Pour plus de vérité, vous abonnez, vous en ratez parce que vous ratez à ta mon côté. On va libérer, on va condamner, on va salir. Donc il y a tout ça parce que awa est à assurance. Merci beaucoup derrière la caméra mon ami de m'avoir soutenu. Nous saluons la image. Merci beaucoup à la monde entier parce que on a vu avec attention. Merci beaucoup à ma peuple nyonso, à ma militant nyonso ba yaki pour nous soutenir libération ya Moussa Nzambe parce que azam la justice finira toujours par triompher. Je suis très content, merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine sur la même chaîne, je vous dis au revoir.